kobanda lelo tozwi décision Karim Mokonzi Ken Piana Adams Luzolo Jazz Freddy Akimbe donc balapa komba wera ni balapa bela mama donc ba bossa na balapa ezala mbala suka ouais loko témoin na soda mapeka solo lifuni kopo mbala suka otanga kombo awera opesa information ya wenge musika maison na émission na weba kutu koloba te ba fidèle de orange to kolimbisa bino te fo bozo nkuba na tika kolata ba pantalon minene ba série ane leka ba série olata ba pantalon minene ba trailing oke lata ona ba na soulier keba wera niveau mona yote Karim Mokonzi keba to kebisi yo keba soko ngo na vie malembe pour la jeune vie te pour ça la situation va wera sonne simbati. Chroniqueur et chroniqueuse ci-après. Karine Mokonzi. Ken Piana. Jazz. Adams Luzolo. Freddy Akimbe. Sont strictement interdits de citer les noms de Werason et de son groupe dans leurs émissions. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Maman Nangaye. Promotion bonne année École 2017. Ayuna. La box Orao Télécom avec Wi-Fi. Beaucoup recevoir plus de 200 chaînes de la télévision à Bino. Bobo Zerake, Tozana Bachel, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, Tozana Siloé, Yapastel, Moïse Mbié, Tozana chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, Novelas, pour la maman, il est précisément jeunesse, pour l'éducation Yabana, Bissoba, Tolela Sport, ma chaîne est belée, il y a sport, et surtout, il y a Liga, pour la Bissoba, Toula, ma match. Pour la Bissoba, Brazzaville, on est devant la Brazzavillois, Télé Congo, DLTV, MC, il y a Paul Chinois, on a vu de la TV, il y a Paul, vu de la TV, il y a Faux, vu de la TV, il y a Wan, vu de la TV, il y a Wangela. Promotion, bonne année, École 2017. Ayuna, Orao Télécom avec Wi-Fi, leader Yababox. Salut, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout sur les www.elengia-congo, comme je l'ai dit souvent, le meilleur site d'actualité. Merci beaucoup pour la confiance, je suis très heureuse, je suis très honorée d'être toujours devant vous. Claudie Diasuka, la mignon de la presse, la maman des Preston. Merci beaucoup, une fois de plus encore, je dis un grand merci à la grande équipe technique d'Elengia Congo, Tracy Mbelenga Pro, le cerveau moteur, Balobi Tikala Zala Oumela, Yalibela, Babi Moussala qui te recoute chapeau. Merci Elengia Congo, mon bimba Babi. Équipe solide. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui la de la presse à lobby. Makambo Yozea Koin dans le monde entier. Et Suisse, Londres, Belgique, Paris et bouger. Pour la Nini. Et balobi affaire Werason contre héritier Watanabe. Balobi tolo balisu sunini. Toko se sakate koloba makambo ti et ko prendre fin. Voilà pour aujourd'hui. Dera na yo Sabino Boye. Na minito la zambe ningani la zambe tomboki balobi maison mère ba boy na bango ba lingi na bango kutute ba chroniqueur wana ba chroniqueuse wana ya côté kuna. Voilà pourquoi lelo ba bimisi liste Tracy Mbelenga ozomona makambo liste bimi balobi plus jamais. Plus jamais pena mama biso to bimi so ba innocente parce que talara ndenge zalara biso toujours plus jamais parmi les noms ba cité plus jamais batouana batanga ka kombo ya Werason le président Werason balobi plus jamais ba kombo o batangi wana bino bo découvrir ngo tolo ba pena ningité mama godé depuis États-Unis makambo to ebito soke kenenge nini là je vois directement Trixon Congolo jeune boss balobi des États-Unis okani masolo tozo continuer toujours ko pesa bino ba actualité na temps réel. Merci na rit kilolo moté ba morak bela balobi la zamba
tout ya maison mère baza très fâché. Voilà pourquoi babimisi liste oyo bakotanga bakombo ya bachroniqueur na bachroniqueuse bakoteka makolo bango pe jamais na la zamba soki bomeki ngana bino toyebite. Voilà, merci d'abord internet nyonso bolingaka biso balobi la bino de la presse azalaka mpona satisfaire bino toloba mingi te ba image nde loba babi télévision za radio te. Voilà pourquoi je vais demander à Tracy Mbelenga de nous balancer ces belles images et ça la plaisir na batuto balandi biso Alain Carré depuis Qatar mon vieux. Merci beaucoup, coup de chapeau, c'est parti. Déclaration des fidèles de Weranson suite au comportement de nos différents chroniqueurs et chroniqueuses. Nous, membres du fan club de l'artiste et musicien Noël Ngama Makanda, dit Weranson, sommes réunis au sein du groupe nommé les fidèles de Weranson pour dénoncer les mauvais comportements qui affichent quelques chroniqueurs et chroniqueuses des émissions sur Internet. En abusant avec les noms de notre star et de son groupe dans des titres de leurs émissions, en faisant des fausses déclarations et diffusant des fausses informations dans les soucis de calomnier notre artiste, en tutoyant parfois même insulter notre artiste. Vu ces actes qui touchent l'image de notre artiste et à sa personnalité, aussi longtemps que ces chroniqueurs et chroniqueuses ont non seulement le même âge que notre artiste, mais aussi la même notoriété qu'on sait que la personne qui les envoie. Par conséquent, nous décidons, les chroniqueurs et chroniqueuses ci-après, Karine Mokonzi, Ken Piana, Jazz, Adams Luzolo, Freddy Akimbe, sont strictement interdits de citer les noms de Weranson et de son groupe dans leurs émissions. En cas de désobéissance, nous allons saisir les instances judiciaires. Fait à Kinshasa le jeudi 16 février 2017. Pour la comité du groupe Les Fidèles de Weranson, signé par le secrétaire général Djokovic Weso. Pour le comité du groupe Les Fidèles de Weranson, Vive Weranson. Fête à Kinshasa le jeudi 16 février 2017. Vive Weranson. Vive notre album 7 jours de la semaine. Pour le comité du groupe Les Fidèles de Weranson, ce communiqué est signé par le secrétaire général Djokovic Weso et le président Ig Malongi. Biso ba fanatique ya Weranson ya monde entier, les fidèles de Weranson. To décider boé. Vu que ba chroniqueur pe ba chroniqueuse au ba ba site internet, ba tali ko utiliser comme ya star na biso na ndenge mo mabe po ba diminuer. Pe surtout pour na intérêt na bango na ba baisse na mo na ko ba vie. To boy donc to pe kisi. Donc parents na parents surtout pour émission na kini te bo na bana na matoyi. Batanga kombo ya Weranson na ba bêtise na bango te. Donc to boy parce que Weranson icône à la star munene na monde pe na Afrique. Ba ko diminuer te pour na intérêt na bango ba vie. Donc biso ba fanatique ne to boy. Ko banda lelo. To suis décision. Karine Mokonzi, Ken Piana, Adams Luzolo, Jazz, Freddy Akimbe. Donc balapa comment Weranson balapa ma belle maman donc ba bossa na balapa. Comme quand on la même internet, même tant qu'on va Weranson même ya maison mère na ba émission na bango en tout cas to saisir justice. Donc to kenon to saisir justice. Donc balapa comment Weranson na ba émission na bango batanga su komba Weranson to boy. Donc to boy Weranson il faut na bango te tant Weranson bani makambo bango ba mela mabela maman bango bazalaka te donc ba nia soso batanga koma Weranson na émission na bango te to boy vraiment na bato ba tinda bango na ba kolo sit na bino en tout cas
donc toyebi bino tebino bandako na bino donc bokende longo lokwa asingama tembe na justice donc bolapa koma wera donc bolapa koma wera biso fanatique ni ya monde entier tozala kosidika biso échanteur to représenter baninga na biso toyeli ko échanteur toyeli tolobi mpona baninga na biso donc batanga koma wera na baémission na bango lisusu te donc balapa. Vive les fidèles de Weranson, vive la star internationale de Weranson, vive 7 jours de la semaine. Wow. Communiqué a signé président Ig Malongi. C'est ça. Oui. Et puis le chroniqueur a pédé. Son Monique Ozane qui m'a balayé quand il a été. Akeluka musamu susu wera PDT akolinga ko jamais so moni ki ona vite fo aluka mizongisa soka zaka mobile soka zaka mwasi apesa nga positionner po soka zaka mwasi aye na kibo mwasi pote manena ngai na yebi ete lokuta mbete na bete mena oyebise kaka aluka koma mobile so ba moni ki mobile esimbelete akoma mwasi atika de la faut pas de la forêt à cause bango baza ko sa bango na bambongo mikie bambongo na mikie ezaka juste eza même pas mbongo na nga transport à réunion mbongo ba pesaka ye po aloba mabe e koketa mbongo na nga transport na la réunion te. Okay. Ezala mbala suka oye loko te mwana soda mapeka solo lifuni kopo mbala suka otanga kombo awera opesa information ya wenge musika maison na émission na weba kutu koloba te elobeli biso elote elobeli biso eloko te okanga photo na wera te ata igwa limbisi bino biso ba fidèle de Weranson to kolimbisa bino te fo bozwa nkuba na tika kolata ba pantalon minene ba série ane leka ba série ya olata ba pantalon minene ba trailing oke lata ona ba na soulier keba papeza passe minga olobeza te mais aka passe po bano bakuti pa na biso mamo trahi biso mwana uti na ndako na so bokoli abanda ofinga su papa na eseko ke liboso te ya bango nyonso te ya malamu baza wera fula baza toujours bakenda toujours liboso soko lingo umela mokito sa papa na yo papa asali yo olingo banga etenga na kamwe héritier cuidado no Weranson toi fala cuidado héritier wera muninga na yo te soko lingo lo bana wera o lo bana sankara bing boss alwa papa bokoliyo azio na age nini quelle ingratitude héritier na regretté na bato so tindaka soit disant Karim Mokonzi azel lokote wera niveau moko na yote Karim Mokonzi keba to kebisi yo keba soko lingo kumela na vie malembe koza show na vie te pour ça la section pa Weranson esimba te bimba sa muninga na te Karim Mokonzi keba to se charger na biso moko to kebisi yo mbala suka keba na Weranson muninga na te ba lelo Aka mama be. Non s'adresser mimi na Ariette Kajinga. Azwele biso eloko yo wapi mbwa oyo aliboma. Mbwa nini ngwana lisisi? Boma notanga komolete na fula e. Notanga komolete azambwa aliboma o memela Ariette Kajinga saki. Ouais, ayebani. Azambwa aliboma. Nani amemaka? Ariette Kajinga kanga eko. Poto iba mikonja mikolo ba respecter vie na bango. Mais ka fi mobwe bati on a stade na wera no basu balongolo nde bilambo tikali ninde ba mbali ba kote belé mais na wenze vraiment ya basi ya ba vrai chéri so batie yo na Karine ba mibali ba roye panani yeba yebi fina nga ba yebi fina ngate yeba yebi keso mutaza mbongo aleki na elia batia balia ngasko batia na balia ate pona lukana nga mbongo na mosa mbongo. Merci, nous sommes Congo. Glodidia Sika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro.